Bonjour, chef. Ouais, vous avez une visite. Bonjour, bonjour. Bonjour. De la part Héritier. Héritier, là. Dis-lui si son petit frère aussi est là. Là. Merci beaucoup. Là-bas, dans les alliés. Maman, là-bas, dans les alliés. C'est un service. Mais non, il y a des secrets dans cette Pendant ce soir, on a silicité. Mais non. Mais ça, service. Si vous laissez ça, va toi avec Oh, une c'est pas un problème. mais quoi ça, maman, je comprends pourquoi. Papa, s'il vous plaît. Papa. Ne me touche pas là. Ça aussi, moi, je comprends. Mais s'il vous plaît, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ezali, non? Chef. Aïe, elle n'est pas chef. Il y avait d'autres visiteurs. On a dit c'est Azelana annoncé, pas chef, bon à côte. Directement, c'est précipité à côté. Moi, je suis son petit frère. Là, c'est moi. C'est son petit frère. Un instant, monsieur. Chef auto chef yana yowana zulu. Yende atiake wana pour que Azi annoncaka ina bato nyonso basakoya. C'est là-bas annoncé yo, c'est Non, chef, le petit frère de Lyon est Lyon. Oui, petit frère ya Lyon aza Lyon, mais c'est wana banyama, mais na bato, il faut mitu esala, batie est responsable na place wana. Quel est quoi annoncer? Merci, chef. Moi, c'est quoi ça beauté? Joël Noé! Na langue qui banane le 24, na lamu qui le 28. Na yenda. Lève. Papa? Plus le bonheur, on a mon moto yote. Yo me te dépense, sinon je peux pas prêtre qui est yote. Et maintenant, au moins papa, si on est. Ou yebi ning na lingaka. Na frante, dollar. Moi je ne y ai. Bon, oui, Pessinga. Merci, papa. Merci, papa. Ndenge otugele boy, yeba ke kutime na yo na mwana nga eza lelo. Fais de la pomme la série 4 jours. Bon sang, bon lukangai. Na yebiso yebi ki yokola te bolinga ngo tozaka nga nobo. Yebisanga. Tozaka to banozaka bo. Omoni papa olengi obisi mo pesi. Obanozano ka bo, wa pere. Obi question na pesi papa te. Nana opie. Na yebisa ko oyaka pona ngai. Nela ka yo me papa na bino za siko. Siko ngam na yebisa ngam na pesi opie mo so pesi papa sombo. Mais yo na pesi ko mbongo lobi. Makamba papa tali. Leo yo bando pesi ita bando vivandini. Bonjour papa. Lava. Lava. Mama nzamba yoki kolela ngai. Lava nga na wuti mama yemo. Mwana kasi na ngai tapia di pinzwa tika. Aboti na serere na mama yemo. Césarienne wana ezosenga mbongo ebele. Ndenge na moni yo nzambe akokisi losambo na nga lava. Oyo za nango kokanga mutema te. Nga na botelo yo mwasi. Oza bokilo na nga lava. Papa. Omoni oza papa bokilo na ngai. Lokolo botela nga mwasi kitoko. Mwasi aleki basi na mokili. Ba musicien baza koyemba. Nazaka mbima ngeza $150. Mais na ndimi ko peso 100, ngana tika na 50. Merci. Koza papa mwasi na nga bokilo. Merci bokilo na nga lava. Na ko pesa yo 100, ngana tika na 50. 50 ans papa na tika na bunda na okende komela. Merci lava. Merci papa. Merci ko nenge docteur ayebisenga 100 oyo ko supporter opération. Le cours na moni 50. Arabi après opération ba kisi ordonnance. Et so senga $70. Mais ko pesa ta 50 wana 20 ngamo ko na luka. Là va sauver côté au balé là côté ya mwasi na yo. Papa, ko sana babo kilo lenge. Ndengo botela nga mwasi. Mwasi aleki basi no sa mokili papa. Ba misisi baza koyemba, bato baza koyemba papa. Na ndimi oza 50. Ngana tika na maboko pa manaka de ko débrier. Merci koto na moi. Koto yo na koto yo na moi ba wewa baza koto. Na ko zo ta ba frante, so ko sana ba frante zo wewa. Pour la monnaie koto ba taxi. Ba wewa pour na rapiter na zonga mama yem. Là va bo kilo na ngai. Na famille zo ka yo mo kwe.
ndenge tobotami ndenge babokilo baza moto aleki lava aza te yo mokolo mwana mbula mwana epuis bana nyonso bomema normal te ezalaki simbi bota koka bota kizengi bota paster bota soda bota nyonso so mpe kanda eleki bobosi mongole mbula mwana mongole tala kobota mwana mongole bato bayokelaka yango soni mongole elonga mongole eza Schengen na Luanda okomona ye na Congo okomona ye na Congo Brazzaville okomona ye na Togo okomona mongole na Poto okomona mongole mongole soki moto awuti nezalaka oyo aveni kingadi nazoluka epapa kingadi kowela te atopesi limelo te nazoluka Marie Jeanne mama na mongole kuna eza Schengen merci bokilo nanga lava nzambe apambola yo papa mongole te yo moko ozala tema mbongo noya nasomela tomate ya mbuma yo moko oza témoin omoni ndenge na dépense oh famille modèle nakota famille ndenge nini yaloka nakota prison même baprisonnier bazalaka na date fixe babimaka ngai nakobimaka eloko fei na famille ezalaka te nyonso ka mbongo ata yo moko yaya depuis nakota na famille eza nakola nakota na prison yo mtopesi mbongo Hein? opesi na volonté na mauvais conseiller. yo mtopesi nde yango kuna nana mwasi koleka yo soki atemi donc oza te foto eza te yesu apanzaka bambuma na temple nakokopanza biloko no sikoyo nazwi no solo kuna kitatasu tala nazwi solo na le yango mpo te nazani mbongo omona sika nakezwaka mbongo nakezwa su mosusu abanini un peu de sourire, un peu de sourire. Maman, c'est un gros plat, c'est un gros plat. Tabi ça va tabi. Basi mukili baza ko kesana. Chérie na basi baza ko kesana. Nga na sala vrai choix. Na sala vrai choix. Et bon Qu'est-ce que tu as fait choix? C'est le vrai choix. C'est le vrai choix. C'est ça. Je t'attends là. Hein, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'ils sont opposés à moi là. Qu'est-ce qu'il y a? Avec ma femme, c'est quoi? Avec ta femme, exact. Dis-moi. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est à moi que tu parles comme ça? Oui, tonton. Parce que c'est respecté. Demoiselle, je ne sais pas si vous êtes demoiselle ou tantine. Ah, je n'ai pas une grosse moulure, boy. Moi, mais ma yona, d'accord, le pas où on dit ça, tu as côté si quoi, à tout niveau expliquer que tonton avec une copine, je ne sais pas, si il peut fiancer comment. Mais non, tonton. Respecte-toi. Respecte-toi. Donne-moi mon téléphone. Donne mon téléphone. Eh ben, je sais pas, tonton. Moi, je sais respecter dans les maman. Oui. Maman ne m'insulte pas. Je te parle. Même pas les paroles. C'est chez moi. C'est toi après. C'est chez moi. Allez, sortez. Tu parles pas avec ça. Non, non, tu prends la Ne porte. me chauffe pas comme ça. Tu as la grosse gueule, tu es trop impoli. Lâche-toi. Juste après, tu n'es pas marié. Et après, toi, tu crois que les mariages sont le bonheur? Tu crois que les mariages sont le bonheur? Ne me touche pas. Moïse, attention, il y a des ordres de maille. Salope. Il y a des ordres de maille. C'est pas chez toi ici. Et ça va, il y a grand frère dans tes. Il n'est pas là. Moïse, attention. Il n'est pas là. Comment ça, bêtise avec tes femmes, avec tes pétasses, pourquoi ça va là-bas? Pas ici. Même pas Eric. Isaïo. Mais respecte-toi. Respecte-toi. Moi, je dois continuer ma comportement. Et pas Moïse, pour notre t'asseoir. Tu veux ça? Mais je m'en fous. Je m'en fous. Mais balati. Comment pas là? Bon, pour ça, tu as balanga. Mais à Honoranga, je suis chez moi ici. Non, je ne vais pas. Pardon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pardon. C'est quoi? Des grosses bêtises. Quelle bêtise? Ils bien? C'est bon? N'importe quoi, papa. Luka n'a propre graine aux oies. Faut appuyer papa. Ah, pardon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Moïse, tu fermes la porte. Quelle porte? Ah, pour te